Pona kopesa mwa ba précision mingi na kota kindambo na oitali ba consonanten. Et ndenge wana pe na video o na lingina kota mwa mozindo na oitali ba vocale. Na français tolobi ba vocale. O ezali lokola a, e, i, o, u, e, e. Donc, moko ete me, wana tintabazolo ba me. Donc, tozana au. Azotangama au. Ana u azotangama au. Na. Akoyeko donc azotangama au, akoyeko tangama pe lokola au. Ezali na ba mo oyo bisika tangama lokola au. Pe na ba mo bisika mususu atangama lokola au. Tokomona ba exemple wana. Tozapena ena i o ezopesa biso vocal o ezali ai. Ezotangama lokola ai. Tozali na vocal spécial mususu o abalani na ena r oyo ezo pesa biso eya. Na ebandeli atangama lokola eya. Na suka ya ba mo mingi atangama lokola a. Akomaka a. Tokomona ba exemple wana nyonso. Tozali pena vocal, donc bobala ni ya ba vocal o ezopesa biso mo lokola i. Donc i na e ezopesa biso na kotanga lokola i ya mulai. I na e epesi biso i. Oui, e ya, donc e r, donc ka o tomonaki awa azopesa biso e ya, awa na ka ya mibale na e azopesa biso a. E ya awa azokoma a. Donc na suka ya mo mingi. Tokomona exemple wana kaka ndena ota ekoloba. Et puis tozali na i na r. O azopesa biso iya. Ye pas za mingi. Akoki kozala ye moko na cadre ya iya o ezali lokola pronom personnel to via. Via elakisi biso, iya elakisi bino. Tokomona nyonso wana tu mikolege ya. Et puis tozali na vocal lokola oya balani na ya bosangani ya ona e bazotanga e. Tozali lisusu na bosangani ya u na e o ezopesa biso u. Lokola u ya français, ndenge ba français batangaka u oyo u. Donc tango moni u na ba tre wana mibale likolo fo tanga yango u. Et puis tozali na i na ha na r o ezopesa biso iya. Na botangi na yango iya o elakisi bino. Donc o etali ba vocal ya ngwana tokota siko kala te na ba exemple bomona biloko nazolobela ndenge ya kotanga yango na kati ya bamo. Exemple ya bamo na o etali ba vocal to pe bobala ni ya ba vocal ezopesa biso ba vocal moko ba son moko spécial. Tozali na ba exemple pona ena r o ezopesa biso son ya eya. Na kana ya liboso azopesa biso mo lokola ead oyo na kaya liboso toyebi azotanga lokola eya. Et puis na kaya mibale azopesa biso mo lokola aima. Tokoki kozala na mo lokola Schüler. Na allemand moko ya mwa dialectique to pe ya muto azoyekola allemand avandisi yango mpenza na nte ya msuku wanoyoka aimer. Tozoyoka na mo lokola mwana classe o elakisi Schüler. Bakomaka Schüler. Mais na hochdeutsch batangaki Schüler. Donc wana eza mwa ba biloko oyo ebatamaka like sara monoko kitoko. Donc Schüler to pe Schüler. Mais Schüler. Exemple oyo ezali mingi mpona a. Et puis soki tolongwe na ea tozali na vocal na biso to bosangana ya ba vocal epesi biso son lokola au ndenge tolobaki liboso na kaya liboso to azokoma ao. Na komami kaka na au. Donc exemple ya liboso awa ezali auge o elakisi lisu. Auge. Et puis tozali na exemple ya mibale esika azotanga lokola a ou ao na mo lokola auto. Tope autobahn. Donc auto awa elakisi mutuka tope voiture car ndenge tolobaka na mo lokola
Autobahn, ozoka et pas zoka. Autobahn, bah comme il boy. Autobahn. Et moi là ici, autoroute. Autobahn. Donc, azoka, tant azoka na lokola, au, vous en avez lokola, auge, lisu, et puis tant azoka na, au, vous en avez lokola, auto. Vocal na biso mususu ezali to pe bosangana ba vocal misusu ozo pesa biso I ya mulai na tango ya aza ye moko atanga maka I ya mukuse I ye moko awa atanga maka I ya mukuse me tango asangani na akoma lokola ba I ebele donc atanga na mulai atanga ma mulai mingi azaba pe na katikati ya bamo donc ye tango aza na katikati ya mo otanga I azasu su ite makomi I. Donc exemple ezali na mo lokola bine oyo elakisi nzoi na mo lokola fliegen oyo elakisi kopumbwa to pe na mo lokola fliege oyo elakisi nzinzi. Donc à chaque fois soko moni bakomi I okangi na mutuke nisiko fona tange mulai bine na otange te biene neti na français to tanga mais akoma I ya mulai bine tozalina I na R oyo nde to teko yekola to tanga ma ia tanga za ye moko na donc I na R avec tanga ma pe lisusu ia tanga zalina I na H na R donc ia mingi azalaka na suka ya mo to tanga sangani na H azalaka na ibandeli po komaka pronom personnel elakisi bino. Donc, exemple, awezali nde na otokolo baliboso, pronom na nakati ya pronom personnel lokola via ou elakisi biso et puis na pronom personnel oyo. Na otokolo ba déjà avant on a I, ha, R ou elakisi bino. Et à part wana tozali susuna una o babalani ba pesi U donc una ba tremi ba likolo. Exemple, mo ezali mo lokola Übung, ou elakisi exercice. Donc, oye ko la ko répéter loko donc. Topi mo o elakisi Übergang, donc ezali esika ya kokatisa na ngambo mususu par rapport ya nzela topi ko zala par rapport ya makambo mususu donc et ya suka na yango tozalina bosangani ya ona oyo pesi biso ona ba tre likolo. Exemple ya ba mo ezali öl donc ona bakoma kotanga liboso tolobaka o mais ntango basangani na to ekomaka donc okangi monoko pe obendi yango lokola mwa molai exemple toza nango na mo lokola öl donc oyo elakisi mafuta öl awa tozali na bosangani ya o na R oyo ezopesa biso oa totanga or te mais totanga oa et toza pe lisusu na bosangani ya o na R oyo soki basangani epesaka mo lokola oa lisusu donc oyo totanga oa oyo pe totanga oa. D'ailleurs, oa oyo elakisi litoi OHR elakisi litoi donc yango ezalaki ba exemple na ngana pe sabino to pe mozindo na ngana koti sabino na o etali bobalani ya ba vocal na itanga melina yango donc oye ko la meza pasi meza kitoko so ebi munoko oyo okoa elendi saka donc surtout so vandi na mboko ko yeba munoko ko izanga ko yeba munoko na mboko vandi za malamu te donc ya mwana kosala mo effort wana surtout na bana na biso pe bayeba yango kitoko pona o etali leçon na biso ya lelo tosukisi awa tokutani mbala ya nsima bye.